à votre émission. Barnelité Yabana Photo, suivez sur Mars. Tozana musique, tozana comédien, tozana social, tozana makambo nyonso ya nzambe, pasteur Kiki Nkanya azabuna na kati. Okomona bino moko, alors vous abonnez massivement pour qu'on a ndenge kamba kopamba. Merci. Aujourd'hui à la réalité à photo, alors ça sera très génial. Alors abonnez-vous massivement, vous verrez que Dieu va vous bénir. Alors Balandia Mayo Gino de Bundes to elisusu pona ko présenter bino émission na biso ya lelo ezali pona bande kona biso ya basi bakomi ko s'inquiéter balobi que mibali bazolanda bango lisusu te alors komi bakamomoko ya kokama alors yango to yeto beta sete to solo la moi moke parce que boye ba pona nini mibali bazolanda basi lisusu te alors suivez. Bazana soko linga ça il est fier. Après 4 mois, 5 mois, 6 mois, il n'a pas de karabakenda. Pourquoi comment on va le mobalingo quand à 12 ans, à 13 ans, tout ça est sous fierté. Tout ça lui fait rien. Tu es sous pour passer là, pour na biso, ser na biso, mon cours a aussi poser ma question. Alors bi mi bali oyo, babandai ko landela basi. Des fois au romona que mon bali a lingi moi c'est, mais à ko landela vraiment chaque fois ça fait maintenant. Batan ebele ki amonaka makamwana lisusu te ezalaki liboso ezalaki ke non seulement mobali alingi mwasi okomona akopersister toujours abana kolinga kaka akende tina fin azwa kaka mwasi wana mais lelo ekoma ezasusu bongo te ekoma ke soki mobali abandi kolinga mwasi amoni ke mwasi azo compliqué ba makambu omona ke mwasi wana mobali wana akotourner mokongo na ye akenda. Alors, yangwana to link to lo bato beta sete to éclaircir ser na biso ke mibali wana bakenda wa. Ouais, ser ngana lo baboyi. On dit que mibali ya mikolo yo bakoma na ba problème ebele. Parce que ba problème eleki ebele balinga susu ke moi si a compliqué ba santé na été, compliqué été. Alors, ce qui mon bali net alingi yo, c'est ça que il faut se comprendre alors vous ça là que non c'est boyo kana malamu pona ke boko kako aboutir na eloko moko ya malamu et ça là que papa si ba comment yo moko lobi ke no pour bakenda wapi parce que bakenda bazana bango mende sikoyo mobali alinga rasusute parce que basi bazo sala okolinga e alors ça l'état épelé après son réponse ezala raté alors ya mwana ça là que non mibali ba comment komona ke neti bon ozo passer nga pamba après okoya ko okende kolinga mutu mususu peut-être pe ozana mutu mususu ozo passer nga kaka pamba ya ngwana moni ke sala ke non mobali soka lingi mwasi lelo akolinga kaka ayeba e asala connaissance parce que aboutir rapide quoi alors on a que masolo et panda ozo mona mais soki olobi ke non obilingi na yote alors ezalaka comment on peut ça découragement et pas mibali parce que basi bazali ebele bazali ya mabe bazali ya ko vraiment ya ko chapena mutema te ebele bazali ya mabe ebele pe bazali ya malamu tokolo ba que 100% ya que 60% bazali mabe bon enfin 60% bazali mabe le 40% de bazali ya malamu pona kozaba oya 40% wana batikali wana que ya malamu ezalaka moi passé parce que 60% bazala que il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Parce que ce qu'on moni, ok, donc il y a des liboso tozonga sima. Moi si azwaka asalaka nini. Azwaka suki na ye. Omoni suki na ye ya mutu. Azwa suki abakisi likolo a suki. Alors azwa manzaka abakisi likolo a linzaka. Alors azwa c'est que nyonso nzamba pesa ye ya naturel azwaka il faut abakisi loko mususu na nini pone koma ye asalaka. Omoni ba biloko na bino. Akozo mususu abakisi likolo mususu seke mwasi abakisa kaka eloko nyonso likolo ya eloko na akozo alati jeans azu mususu mutu abakisi susu na se tina na libanda siko ndeni siko mobali akozala na confiance que alandela ka pendant un mois c'est ça ils ont ça là que mibali balinga la bango lisusu te ba vie ya complication amona mama na biso akomaki na kati ya Facebook na alobi que hier vraiment
basi il faut bazala vraiment ba comprendre que lelo soki mwasi aza kitoko. Alors mwasi aza kitoko lelo batunyo so bakolinga mwasi aza kitoko tout ça. Alors oyebi pona ni kitoko mwasi eturaka moto pona nini. Alors na oyebi so que kitoko mwasi ya mwasi mobali aturaka c'est que amoni mwasi aza kitoko alors eloko aturé ezande kitoko wana ndenge azali. Mais kitoko wana ezali ezaka que non a passé na ye peut-être nuit moko peut-être kaka accoucher na ye après esili nango. Alors soki neti mwasi oyo aza na caractère malamu aza respectueux aza mwasi ayebi nzambe ekosala ke eke abutiraka tina na relation komi mibala siko mibali bakoma koluka basi oyo baza na caractère malamu eza teke kitoko ya nzoto nde yango wana mwasi ya kitoko ezalaka kaka ke non opase na ye nuit ou bien okei na ye pendant quelques jours otikali bacamarade ekozala ke lelo ok opase na yo temps kuna bon moment bafeti banini mais soki ekomi ke temps ya kobala koyebisa yo ke non je suis désolé ebele tomoni yango ape mwasi siko na tourna ya kokanisa ke nazo china ye nazo pesa ye mbongo nazo sala boy nazo récupérer nazo so mbongo epa na ye azo futanga bien tout ça azo bossa na ke non obali wana okene nil part ezali que obali alingi kaka a passer na yo nuit ou bien asakana na yo après soki amoni ke non kuna se aleka akena ye aloki mwasi oyo azali ke ya botosi alors à passer na ye kaka temps na yo pour rien ya ngana bomona ke non ba complication ezalaka que mwasi ya kitoko alingaka ye kaka pona passer na ye ba temps ya kitoko mais ko vanda na ye bazwaka kaka pasi oyo baza mabe alors ba mabe ke mabe te mais oyo azali kolakisa que non azali mwasi moko ayebi nzambe ayebi comment vivre avec les gens comment respecter partout ndenge nini ya ko vivre na ba ndeko na ye. Et c'est un peu ça yango la linga éclaircir ser na biso ke yango no mona ke basi mibali balingaka susu ba complication ya pamba. Merci Serge, je crois que tu as compris. Alors que le Seigneur te protège. Alors on est ensemble. Ciao ciao. Ouais, ezalaki ya bino Gino Mayo. La linga na beta moi vite fait mon boy na éclaircir ser na biso alors boyuti koyoka. Alors na moni que de suki wana alors à la prochaine. On est ensemble. Ya bino yango. Ciao. Bazala soko linga ça il est fier après 4 mois 5 mois 6 mois il n'a pas zolando kabakenda pour comment on va le lingo quand à 12 ans à 13 ans tout ça est sous fierté tout ça lui fier ouais je vais faire un peu l'analyse en français là c'était notre sœur qui avait posé des questions là elle a dit que pourquoi le mec persévérait à draguer une fille pendant longtemps. Alors j'aimerais dire ceci, alors c'était que le mec ne veut plus les gens puissent le stresser parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup de mauvais souvenirs. Alors c'est ça que le mec, quand il te drague, tu ne veux pas, alors il te laisse partir, tu pars. Parce qu'on sait que les femmes sont toujours compliquées. Tu peux avoir une femme, tu lui donnes tout, alors demain il va détourner, il va partir. Ça peut être tu as une femme, alors aujourd'hui, demain, elle peut changer. La femme peut changer à tout moment. Alors aujourd'hui, elle est belle. Belle. Alors le mec préfère le bel là, qu'elle est belle, tout ça pour avoir seulement les bons moments. Mais pas pour rester avec elle pour des bons. Non. Alors les femmes qui connaissent Dieu, les femmes qui se respectent, qui font la volonté de Dieu. Alors qui sont vraiment en forme là, que respecter le mec, respecter le consigne, tout ça. Alors ce sont des femmes compris, on peut se marier. Mais c'est pas n'importe qui qu'on peut se marier. Parce que ça ne va aboutir à rien. C'est ça, c'était notre série d'aujourd'hui. Alors, à la prochaine. Merci. Ciao. Abonner Mayo Gino de Bundes TV. Abonner na Mayo Gino. My friend here, right here, you know what I'm saying? Bazaar. Sangonini, Sangomalam, Oyoninho. Call me. First call me. Connection. My friend, I'm your friend. You know your friend. No, we are friends. We are friends. Call me. My friend. Video. Sangonini, Sangote, Sangomalam, Oyoninho. I made a nice friend. This is my family. Family.
You family charisma. You gay. YouTube. YouTube. Pour s'abonner, na maillot Gino de Bundes TV.